Makolomi bale kaka Olingi banzela zomi Kolinga linga mibali nyonso Kobebisa nzoto pamba pamba Okomi lokola pula pula matete yolo Mama, ezela kaka. Non, vani na mama, si sana. Webi lelo zaki nini? Commande limbondo. Wala minde limbondo. Alambi limbondo mama. Bo mwana musola lingakoka. Mikolo mwayo bana misala. Mama. Na lobie. Yango mukumba ngwa yo. Ngala memi ngala mapeka nange kitate. Pona nini ko? Mama na église kuna ngape moyen karaté. Mama nzele ndenge wana mabomengo ndenge nini wana ye mutu vraiment za mosala ya nzambe misala nae ngai bandeko. O yebi on malamu kuto mama na biso na lobi abi mikolo vraiment seigneur azoloba no moyen karaté pamele ko koya donc akobeta bona bo. Oui mama sabe. Ye mama Fatuma kindo lobela ndenge wana ya yebi te ngana sa mwasi alibala. Si ba pesa ka ba sœur na biso mususu conseil bite bino kwa buza basi mabala malamu bosenga ka ba permission na mibaye na bino sœur kadia zande ina za mwasi alibala tibongo sikolo est-ce que ba kanga ke mikono nso kaka na tour na ngamba kanganga tala siko na fana mubala biloko ne na solo banwana mutu mso kwa ki kolambele et puis to kolia ensemble ngana fandi to solia sunimbo katli opesi kaka ndingana harmonie boite mambongo vamisala penza zobe ata bolingo ata misala na ebisa ki omu sala ifo mobali na nga pesa nzela ko sona ba kambia biso message sur te un mois 2 mois boye na se 2 mois na se mobali na nga te na sana nga kande ori analyse e ko sa subo te ifo mba na la to ko sa mama ke ne mingi na mobali na nga ndento to ko mi ko kende mikolo ne so ba se kanisa yendo vision kuna so vision bipendo za kuna tia kansele ko za na miso ya minene ndeko zo ba vision tikazo epai wapi yango mama yango sikoyo mikolo yango babiloko ba donda nzoto bozola la teka ba ve yango mama epai na biso bangu mama tam somo na pena ala na za ve bangu ya solo ma oka so ngana la monki ka so libo so bo bongisa pembeni pembeni ndako te ba matali wana ati te tondi ba manzanza penda ka ba na ba mai na terasi ekasi so libe kisa ba ndako te nzoto bando be ka boye ndio bono tshonanga konanga mbongo ngala penza ba kiswa ba 300 400 na lukela bana no ta pondu nanga no soma ka kiswa de ba kisi musu te penza mo moins cher kote kiso songa asima mingi to lo ba pe boni ko moins cher ngo azela na la kisa tama na popular kande baby oh mwana ya suki vaseline anti-mousse baby ça va mwana no si yango kakati to penza ko kisi nango yango wana eza nango talute et puis okozwa yango opakoli yango na avant on est na ba opakoli yango libe siko ndenge nini ko opakoli ne tumo na robe de nuit pona malili ba partie o etika la partie anzoto lokole longi ya maboko koto ene mso sipaka makolo wana si kabeso ka makolo te opakoli si uzumu moni ta koma kale msusu na so lali na ba butu ba minui boy moni ka baluka susu ese longo lisusu susu opakoli ki liboso wana en tout cas bangonyi ba ko dira ya pembeni na yo monzele na biso akoswa yo te na anti-moustique yo ya sol yo zo kyango kasi saka ba produit ma savcode bango bazoteka bazoteka na marché na ba boutique nyonso bazoteka ngo mundu biso ngo nzoto no pamba boy mama bangungi basambu basambu penza basambu no nyonso ya ngai pona kama takana pesa yo lobo mbema moko oyo ozupe na moko en tout cas ko yebisa ngake ba ko meka lisusu te donc yo na ngonji ko bokabwani na bino
Andeko maman nzamba pambolo merci penza merci. Hein? Ozokomilela noka pamba. Nalalaka te bangungi bale. Siko ndo kolala. Olala nde ponya malonga. Bon on a ba secret. Ka ko di wana mutayela ki biloko moko bimi boye Vaseline ngabia suki ante anti moustique Vaseline anti moustique yango wana. Bon nga suko na yebaka ngo. Ngala ibika nini? Ya mema kako wana. Lelo nakola tete lambate. Nani susu na bando. Oui, ça va? Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Ah, Zali? Bonjour. Bonjour. Le gars est là. Oh, donc il est comment? Non, Azali. Azali, c'est mec. Faut Azala. Tu vas faire le mien, non, Azali. Donc il est? Faut qu'il n'y ait pas bijou dans ce bagage. Là, qu'il est sous. Oh. Hein? Oui, pas bijou. Ah, oh, le bio, là. Bon. Maman, ça va. C'est mec, dis, quoi dis? Oh. Tu y es? Tu comme pas double. Oh. Oh, voilà. Dis, comment ça va? Ça va? Ça va bien. Oui. Voilà. Ça va bien? Il y a une autre maman, parce que explication exacte. Explication exacte. Non, yo quand on dit. Bon. Tu qu'est quoi? Aïe. On a un maître, il faut appeler ça soupe, on a une bridge là. D'accord. On a moins. C'est joli avec Hervé. Maman, on a dit chemise de jean. Bon, on peut aller, hein? Bon, ok, d'accord. Viens, tozokende voir. Nathalie Mesa biloko osengaki mbondo yango wana. Siko na sai mesana na bogiseli nani? Non, on lui appelé. Wa ko li appelé Dudu nani ni kwedi. To fani na awa na ndako to sito yokana ki soumission na zongeli soumission wana nyonso. Nazokende susu kolala pa mususu te na sola na sete na ndimi nyonso yo lingi. Toza na réunion, hein? C'est une excusez-moi, et ça réunion à 0D. Atuni yo. Et pardon. La réunion des 02, tout le monde en parle. C'est une réunion. Oh. C'est pour les 02. C'est ça, réunion à club, il y a ma bise. Voilà. Pardon. Comment? Nous devons faire un sauter. Yango wana nyonso nini bongo? Défilé de mode. Ozomona kaka siko toke musika bapamela yango balobaki yango kaka te. Zongela bolingo no akosambelaka. Zongela misala no neglise. Yango babaki seigneur akobeta yo. Bandit. Eza yango mpona bongo te monzili. Tato yoka ko soki Dudu luketo. Oyebi yango malamu ke nani bomengo so. Mobali akoyita musuko le pas noté mais Yesu akoyi ko décevoir yo te. Nyonso ngaka mutu na bandaka te dunani monzili soko zolo babo. Ebandeli nango ezanini. Ebandeli nango kaka ndenge na saiko kene mingi na église kola na mabele ko kende ba veille de prière l'air nyonso. Kaka nyonso ya mbai nanga yango wana te. Faute ya nani? Bon ngai na mwa poke na moni osala nyonso omona ba sere o le pas ser meje. Oyebisa ende mobali no azoba po. En tout cas, on ne se peut la moindre à koyebisa bango kuna. Entrez.
Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Doudou. Enchanté. Oui. Bonjour. Merci. Tu viens côté, comme ça, à côté de moi. Voilà. Toujours à côté de moi. Bonjour. Eh, tu sais, madame. Vous savez? Il y a pas quelqu'un qui. Ah, bien qui est. Il y a qui. Va te le faire quand tu es chaud. Ah ouais. Maman, vous m'aidez. Bien. Bien. La bière. La bière. La même. La même. Bon. Surtout cette réunion, Cécilie. Tout éliminé. Ok. On a point final. Point final. Pas de virgule, pas de virgule. Nana lingaki. Nana aussi sango. Dudo makambo prometengo. Oh, ça va se faire, chérie. Écoute ça. Témoin ça. Témoin. Le diétaire du personnel. Dis un directeur de signature. Il y en a là. Oh, mais on a passé. tes capacités, c'est un Pour métier. réaliser un go. Vous allez métier. Mais il faut y aller, hein. Métier, on est Ça va fourrier. se réaliser. Et bon, on a eu que Doudou le bas. Oh. Excuse-moi. Ça va. Ah oui. La parcelle, je l'achète dès que je l'achète. Lilo. Oui ou je. Devant témoin. Oui. Donc c'est Oui, c'est décidé. En tout cas, des balami balé. Comment tu as décidé? Pas de réflexion. Il avec elle. Ah bon? Il ferme les yeux. Tu fermes les yeux. Pas double blé. Bébé Yoka. Comment tu sentais? On leur annonce la nouvelle. Richard. Pardon. Quand on prend. Et tout quand on prend la bière. Quand on prend la première, c'est ça. Oui. Oui, c'est vrai, hein. Il fallait pas dire. Non. Bon. T'es l'autre. Écoute. Bon, voilà, sur la maman qui n'a papa, n'habite pas aussi ça me remonte à la moko. Et on a eu tout un an sur la commune pour ça, tout le temps. nayebi soki bosolo na ye soki mpe asayebisaki yo makambo. Bon, nous sommes bien, on a fait là tout na yo moko et puis ça m'a dit de l'autre il ça là. oyo nalingaki kaka nayebisi oke wana problème ya papa makambo problème eza nango te. Papa ya bango mpenza oyo abota ye azalaka susu te. Papa azalaka susu te. Merci. Papa, ça... Problème? Puisque avec Pati, n'a balayé papa na maman bakufa. Batikala bakofo membre de la famille nyonso. Nesi makamana ba tout ça na sisa. wana pe. Oui. Yango nalingaki naloba papa. Problème eza nango te. Nalingaki na informer kaka yo ki papa na bango kaka na ye. Mais naza na papa mosusu oyo nazovivre. Lokola mpe boyaki boyebisaki ngai moyen ayeba ezali te. Nakoluka sikoyo boye bosinga aya mpe tosolola nayebisa ntango nakoyebisa ye na ye ayebisa yo po sekolo ça le plus tôt possible. Oui. Il faut pas te le faire quand il est chaud. Vite dans les affaires. C'est bon. Je vais te vous mettre un moment à cause au salle. Je te prépare ma on va tirer. Non, ça, toi que le pas en Au boss à la tête. Mon quignon, ça y est pas. Alors, le pas on est là. Et puis, Nazan a projet.
Après le pango, ce sera la voiture. On a un Jeep ou bien... Jeep. C'est bien. C'est bien. Ok. La maman a abîmé mingi. T'es abîmaté. Excusez, attends, tu as tiré. D'accord. Chauffeur Zara, je passe. Bon, papa, parce que bon, ça m'a comme ça, papa me soucieux. Non, papa, il y a maman Nicoloyo, il y a maman. Bakusala, hein? Bakusala, il parce qu'il pas la mission de papa. Ah, papa Leki, Noko. Bon, ça. Voilà. Non. Tout m'arrête. Oui, tout ça, mais nous sommes calmes. Pas de problème. C'est pas maman. Bon. Et tu prends? Tout qui te coûte à maman, bien, mais c'est l'espace. Maman n'a pas Bon. Bon, puis ok. Mais je dois vous dire que Bokilo a Zanan, hein? Oui. Oh, Nico. Bon, on y va, ça va. Et 5 Oh, c'est pas grave. on change le face standard. Ok. Bon. Le calbous. Maman. Au revoir, hein? Papa. Ngai Dudunga Fura. Ah. Le PDG. Et salut! Oh! Oui, Langai. Hein? Maman, moi, c'est Oh. ni parti. Voilà. Comme qui est? Madame. Non, 02. 0D, hein? Oh, maman, c'est un Sumba. Merci, papa. Ok. Bon? Comment attends? Merci, papa. Bonjour, papa Doudou. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, Cher, maman. ça va? Donc, papa, où tu es? Vous voyez que c'est surprise. Moi, je ne pensais pas un seul instant vous surprendre agréablement. Yaya, bon, ça m'a envoyé en absence. Donc, c'est bon. Quoi, vous fixez date pour la... Mais je sais pas tant que tu as l'embi. Oui, papa, ne se bien bien. Vous avez un problème à mon caractère. Vous êtes patienté, vous risquez de faire n'importe quoi, vous savez ce que c'est. Mais ok, maman, je suis désespéré. Maman, vous fixez date pour la... Maman, vous dites moi. Tout fixé. C'est bon. Non, maman, en tout cas, pour maman, il faut passer pour le bel bon, vous avez raison, vous avez maman, il faut taire abisso. Vraiment, il y a une façon de battre la fiancée. On a une canne à monter quoi. J'encaisse. Maman, bon côté. Bon côté. Bon ligne. Ah, t'es maman, bon ligne. Bon côté, t'es maman. Ah, t'es bon côté, maman. Nga lingi na bon côté. Papa. Na éviter soki ozo ya kuluka susu nini ya. Zalaka ndenge nga na sala lobi wana. Papa no ayaki awa pona ya ko fixer nga date ya libala mukolo ya ko pesa mo libala pona mwana mwasoli. Donc nazomona te pourquoi yo zalaka toujours sima na ye. Tout ça bah nazomona oza vraiment très impoli hein yo mwanu. Vous avez respect à mukete. Moi si papa na yo ozo bimaka na ye aussi masima bozo kutana pe ye azo kota yo zo bima aussi mbi na liboko. Respect ni yo zana wa avec maman na yo aleki. Quoi? Na zone matin, ma papa na za koloba ke oza sérieux te oza moi sérieux ezaka boete. Nani moi c'est papa na? Ye yo na moi si papa na yo papa na yaki apona ko yebisa nga date ba ko pesa mo wan ban. Alors luka yo ko kuzuela ye oti c'est pas no tranquille. Toma bem. Nasani, usoye bobo sikola no.
Bon, donc il n'y a pas un bonjour, ce qui n'a pas. Change d'habitude. Changement de maternité, yangoy. Oh là, ça. Changement de mentalité. Mais ok, nous allons libérer. Bon, nous allons tenir une nouvelle les sous sur la tête. Tu peux oser oser la carte de l'homme à pour ya. Nous allons tenir na yope les sous sur la tête. Hein? Ouais, on va la faire bonjour. Pour me connaître sur le ballon, on fait sur la bonjour. Sur la personne en bas, mon condé salut. Bonico, on peut la rabouter. Donc yonde muto aliboso ko bala na mukilo donc ko so bala donc popo na yo esili mais so yeba kindengo na ifale lo bananga kaka to kata mupeka na mukuse pona ko sala nga ba une semaine au moins na kate un mois au moins na kate donc et combine mais enfin ça ko déjà que na ki chargé na directeur to akina ko tinda nga pamba na za na yi siko na za déjà a voyager na batinde na Burundi. Lokola batinde na Burundi wana oye. Tawa bozonga okeli. Ezali mosala. Kende no kala nko. Poto kata pe na mukuse makambo esila kaka oke doka kali belanga na fan. Kiko ya omone la ngande. Oye bien na sina loba je t'aime. Boniko lo wana mzembe wana na linko yo kamote boni. Mena siko na loba oli na loba nziko. Tikango papa wana. Ndenge na lingi yo siko na loba suni. Dala. Tika kaka ponga na tindela ki maloba oya. Tokata na mukuse na yebiso likam na bengela kyo soko olingi pe osali yango soko pe olingi te ovandi na yo bon ozoyo est-ce que bière mukoza ce bière mo ezali to solango ce bière mais ça donc on cause bière e boya makana ngote bière na koko pesa yo meli na yo ke na yo Ah bon, aussi faire moko? Mi kono so na mela ka ngai moko. Bon to mela biso mbali. Poso to meli le londe salini. Kusan sanga mingte osolo bina yoki zwa desenfer. Comment vous sentez? Yo fier de sale. Ça yo fier de sale. C'est des passages, c'est des modas. Allez. Voilà, c'est des modas. À notre nino. Allez. Mon amour est araboui. Boudu à pio. Le soleil bandit, ça va. Le banane. Il y a un problème, il y a un mission dans le pain. Pourquoi le banc a un canne là? Un canne là. Soit les gars ne faut pas. Il y a un gondo. Au moins, il y a un gondo, il y a un canne là. Banda, moi, je suis là, je suis petit rapport. Et là, il y a le banane. Eh, je vais aller comme un peu le pain. Na bengi yo kapona makambo ya esengo. Pe ko sala sala. Se pe olingi ko sala te otiki ka. Ona ebika ke o nyonso ko maka po tango boyebona boy. Oza toujours kana ba pêche. Lobaka. Na oyebi so kaka na bengi yo kaka po oyo moko oyebi. Nazana mutu mususu oyo ya ko edenga te na kati ya likambo wana. Ngola pe nazanga moko na bengi yo pe po oza ka mutu mibale. Se pe oboyi na oza na penga moko ko sala pe lo. Likambo ngo nini ya koboma mwana? Wana na kondima te. Ah. Esengo alinya bar. Esengo alinya bar. Hein? Siko ukamwe. Mam. Aza kuna kana Lubumbashi bien là. Omone siko ke absence no prolonger oyeba kata te ke mwana azawa mwana azawa. Esengo asaya wa asasa mbula mobim. Afanda kuna ipa ko kuna yi. Ah, mais wana oyo bisangate. Bona oyebiselo wate na olanda na kona msato na lona ndako na yona pona oyebisoke mwana saya nimesiko est-ce que oyebike mwana za kuta na siko na mwana nzela par blague yakanani ndoka za mwana sala ka ndenge wana te bongo sikoyo kisha sat mwana sikoyo ayo sai representer nga mumbadi na yao
balobi bakoya mokolo ya poso awa po baya kopesa mbongo liba lobana te kokenda mbambang donc akoli mpenza esengo soko omoni ye aleki nga na monene na molai même soko nalakisi yo ye okoyeba ye mpe lisusu te meme ata bokutaki na nzela okoyeba no ye te ela donc akomi mama mobimba kaka mpo okuti ete abimi soko azalaki ya mbele bokutana yango wana mobali na ye alobaki bakoya samedi wana bakoya samedi babengi yo mpo osalisanga tosala nani liste ya biloko mpo omoni biloko wana nga mpe na miyebeli na ngango mpenza bien te comme ça toyeba biloko nini tokoki kosenga na montant nini tokosenga na mbongo ya libala ntango bakoya topresente bango basi batindaki déjà lettre na bango yango wana bengi soki olingi mpe osali yango soki mpe oboyi nalinga te ndenge nini yo mpe eza mokili mais sikoyo kobalisa mwana nga na boyi te kobalisa mwana mais papa na ye papa oyo aboti ye omoi azali en vie papa ni owa yo sikoyo contractir tata na ye wana ti lelo lokola nabengisi yo omoni mabe yango wana sikoyo omi otangela na tata na ye mpona kende kobenga ye afe komona bongo eloko nini moto asundolaka mwana aza nanu bebe moto awangana ye asundola kutu te awanga ye alobi mwana wana aza mwana na ye te lelo ya komona wana kende kobenga ete ya kozwa mbongo ya libala akomona nga nani akomona nga bolole moko ya mwasi nga na kokosala erreur wana ko camarade na nga ntina asalaka te oyo ezali ke mobali awangani ye na mwana boyi mwana akoli ake kobenga ye ya kolia mbongo ya libala tata yaka ezwa ye mbongo ekomi mpona kosisa makambo ya libala apesa ata ntaba oyo basengaka apesa te zwa oyo nake kosala mombongo ekendeki ye mombongo te lelo eske ayebi ataki mwana epai atikali makambo nini etikali koleka eloko moko te bongo nakende osala erreur ya ndenge wana nakobenga ye te te soki nalobi yango eza likambo tosolola te oyo tokosala eza makambo eza ya vie te bango ata ya vie eske ye mwana ngo ayebi ata ye ayebi ke mwana wana azalaka ye soki amoni mwana wana koyebake mwana oyo aza mwana na ye ayebi na ye te ayebi te ya mwana bengi yo soki olingi mpe kozala na makambo yango te problème eza te soki mpe oboyi okenda yo kaka te problème oyo ye moto abota ye mpe aboya ye bo na osala ndenge ezaka mokili te alors likambo ya libala basalaka yango maseki te fo tosenga na ndenge ya bien to exagere te mpo mwana ya kotolila biso awa koexagere te mpo tata wana mpenza oyo mobali atina wana aexageraki mpenza aza osomoni $1000 ya libala mpenza azosenga bopesanga $1000 mwana oyo abokolaki te bongo nakende kozwa bariske ya ndenge wana naozwa te aza jeune moko ya bien non aza papa moko oyo azali vraiment bien assis amonani mpenza moto oyo akokobala mwana mais papa ngo aza na mwasi te j'espère aza na mwasi te papa ezala ya mwasi mosusu ezala ya yo moko eza kaka libala te bongo eloko biso tozoloka so tokoluka te mwana akenda na esika avanda malamu mais mpo nga na olinga te mwana asouffrir akomi o 7e biro kasi mwana asi alingi libala na ye bongo sikoyo biso baboti tokosala nini biso tokosala kaka oyo mwana alingi te okokende kopekisa ye libala na ye ya kolobo ta mosu akende komona malheur epai ya kokende mosusu o mama moto aboyaka libala na ngai ya liboso malamu lokola ya milingeli mpasi na bisengo ya ye moko te mwana asi alingi bongo tosala ça va zwa papier tosala liste ya biloko sakoshi mpe nazalaki na kaka naye mpe place na tiawa bino bato koloba te naza solo makambo koloba semeki eloko nga nazokamwa yango ye dudu wana pena ndenge na eloko ezotungisa ngai vraiment dudu auta wapi oyo kikamarade bato mosusu okotoko okoli na yo epai oye kozwa kamarade moko ya kimokolo bon peut-être fréquentation wana ya dudu yango echange matalité ya yaya mpo nayebi yaya na bacomportement oyo te seme nga na koloba nini mpo mokili ezali koloba kaka oyo ntango mosusu lokola ndenge azali kokende priere nazokende baveye nazosala banevene yango wana me namoniki ezalaki likambo moko ezalaki na motema na ye akanaki yango banda kala tanti nayaki bonjour atani azofanda ngaopezaka monene bwendezi olembi lokola nano avivre makambo ya bajeune fille te alingi amenka yango te kasi
Parce que nous sommes côté de la doudou. Parce que fan de linga, c'est qu'on a la mafufu. Reti mutu na chaki rumba. Kwa talamba te. Nazo kama penza doudou wana. Na yebi tela na forma mutu wangu tela na ndinga zaleli. Nazo comprendre ndenge na yeti. Ala ni métier. Kuna na bano ya mike wana donc yangana ya pa komina makambu akide ko décider tia akide ko bala mwana mwasi oyo. Bebe nazo comprendre mwana wana ndenge azo sakana na doudou keto na miso na biso. Asala te. Kwedi pesa ya makambo ba jeune fille. Lokola musobi batie mungwa. Mibalo basala vite mikolo bandi kozongela vie wano ya kala wana. Ezama. Alors que biloko wani koma démodé penza na soni good. Et puis na kama kabana basi donc pasi muté comme si batu bwena kisasa Parce que maman na tata bazana moya kozwa ta usala nini. Aluka mwana kabana mpona mbongo. Donc vous avez vie famille pasi moya kolata yate balinga bazola ta moya kolata tikana kete ko diembela na sima tato nzokande oyebi tata musuba mbongo ba dollar ngo baso pesa yo soki ya modeli moninga moko pemene biso akufi kuna. Tante. Pour la mbongo kaka ba dollar ngo. Ata ba olia mbongo. Pesa mbongo mikolo so mbongo ni festila kaka mukolo moko. Ba tata ngo ba mzulu sabangoti. Mbongo na pesa ko sala zanda moko esila soki $1000 soki maki 2000 il faut sisa kona journée moko kama kama ndengwana. Tisu kana so akufi kaka mama. Na libala ngo bokene ko bala soki ko zela ndeni na quartier. Mwana mga uchiko yoka soni teke tata mbimani ngwana yeko bala Ezamawa. Dudu azoka musangai, zoko musanga vraiment surtout yandi azoka musangai, ndenge na yebi yaza ka difficile, makama komi nango do batwa lo bati fa ko ka dudu lo bina ye, lokola saleli ekisi, lokola komisi modeli nazo comprendre le kamba ngote. Yo banzi bambongo ba do to lo bakala ya ko lo bati. Mususu bana na bakbana kisasa bakoma ngo kandengi wana. Bapesa ke $10 ya bakisi ba zero mususu na suka. Ko bapesa inga bako kende ko defa ko kende bo. Na mususu ezo ya kana kata banyo. Atombo ya muvumba. Yo zo mwana muke bala ye. Mwana muke wa. Yo zo benge mwana muke ta mususu ye basalela ye koleka kutu yo. Mwana muke. C'est pourquoi on a décidé qui na laisser tomber le cambo. Pour moi c'est une dangereuse. À se permettre à opposer ngana papa. Bon, et pas nga a déclaré bolingo et pas papa même chose. Donc aza moi ba da chimvundu. To ba ko pelisa moto na mboka ko grave atiki na yo mabenda ni nae. Lokola olobi boyenga na sepeli. Ndikwata. Na zo regrete ozalaki na mama nzita na yo nani fiancé oboye lisusu. Kiyombe kota na moko manzita. Boya gina. Ngana zakinde ko banga ngana baki soko usaila ndenge ni pasikini na mona kibino pena mwana mwasi wana. Libana na bino penze bonga kipeni bo mesana ki. Alors ibana ko pesa ngako tumotema pasi lokola ko songela mwana mwasi wana. Ya saka sako bipena papa yo ko songela usana nini. Tantini wana taba loki ataba sili. Ye. Autona ba pesa. Likwata. Vamos sabe nós sabe. Ya biso ya bino. Tala buzoba bilo na lingaka te soki nani di omona ite do yom tozomela biero bomba nini ngaite c'est quoi ça ezayo mama ngaite na tanga ki olobi na simozomela bière ozoyiba ba bière mama ilombe ozu sapato pas mon sirage zulanga sapato na tindo ko yozo bilama na pressing minute o lekisi tana komi kuna bakangi ilombe mwana wana kena ngoko wakende na ngo wa sapato nanga quel kango na yebi mwana mbali o makama to sala mo ente mukwana na kena singa na kokuta ba sous-vêtement moko belebele ya salite ya bana basi na tuni o ya nani o mameza ya ngai donc zo leta ba sous-vêtement bana basi zo le côté la ngwa zo soma mulaili wa kamba nyoka zo ka somo na wote bino bozala makama Unatina mte. Mena suka uzutela lerite. En tout cas na noko nzoto bien te hein. Ozoyoka ni. Noka fatigue na noko nzoto bien te. Oui, ça grand frère vraiment Ali misangande na été. Il a eu fièvre. Nous avons monté. Moto na nebimite mais na 4 déjà on sentir na moto bon talaka wa mkolera nini komi ngara na kiye bolokola poza malade na kulika moyena bon yemo ka fesa feta libala ndenge sana papa ya kutika ngaso kilero nini na ebite bon tala so monika mukilese baby déjà ce qui que to comme temps ba 23:00 pour ne pas tout le cas ba mindondo te na mukile
olali kaka kuna nalala kuna yoza maladi ngai nalepa mosolo na ntongo ekobota so bamakambo ebelebele nakoya kaka ye aza na voiture ya kotikanga nga mpe soki so bozongi ya ba 18 heures na okende dispensaire kozwa traitement kasi oke dispensaire ozongi te mais so ntango mosusu yo miyeli avant kotinga te oza na dispensaire nayebi nayoki deja motu mpasi minga moye te que n'est pas grand frère, n'est pas grand frère. N'est que l'embo à l'ibalaté, na. Kaso kutangaya wana vandi lilio. N'est pas grand frère. Mbongo libala nazo bali samona. Mbala liboso na sengi kazaka na la tamote. Le grand frère, moi si mouké ndengo na grand na yo tata la barre ba bala mona mouké ngana assister la bala ndengo na ça rapide quand ça okutanga 18h okutanga no pi allez allez. Elombe. Maman. Maman nangai. Retard bozo ta la RT. Mais nous après. Et mia ko tele pe maman na bino ninga la titi. O mo ndeni. Position ebani. Modèle là-bas na Saint Gabriel. Bon le ça. Papa na banne boy. Ah mais libalat. Pepe kuno ko mona kalo kwa yo mtoko bala. Et tout c'est pile ça papa. Mwana. Kiba na yo Oui, entrez. Petit Bougana. Mère. Maman, c'est Meki. Ça c'est bon ça. C'est là. C'est Même si Meki va retard boy liso so nini. Nakumubanga taye basi bakeka batiki. Mai botika mosanga na penza masasi ko. Pardon. Masasi ko mosa bikamu si. Moi yango ko ça c'est masasi. Maman, tuki libala te bande ko ya zo bala. Ifo mona pe na leki na yeke. Ata bidomo. Mama tanti oboko ka bela iso robo iso. Kasi lo ba ko na robo ko soka kana latika na fete lika mina ko pesa. Ya ngenda. Wabi msala likwata. Kana ke na fete na biona. Oh, pena motema. Fongola mo. C'est pas d'ici même. Ozobi maté. Yo, mambo réunion ezate botika la nda mutu mso ozate bine ba. Botika biso. Ba ke noa. So ba ke noa. Elongino wana pende bongi na fête. Mama. On fait côté maquillage vena ba. Bon ko kuna ke yo sikonda ko tika yango moko. Mama, est-ce que c'est ça fait maman? Maman, banda azola tate. Papa Papa lere. Tante, chemise amu mwana mde. Na likambo koloba te. Toza ba civiliser te papa, to kene kuna na retard. Heure to pesa ki. E barakala, tala kaka. Oto wela una mira esa biso de. Papa ti, tana papa na bino kuna tala nano. C'est tu es ma tata. Félicitations. Bonsoir. Elle dit bien. Ouais, ça. Bali mtoko corriger papa na bino. Ça va, mais chemise akati nga tia ya. Pourquoi la moni simbi na ngo hein? Bon côté au kasi feste ça ni. Bongo, modèle ça qui tient motema, il a connu son bag. Mais papa, pourquoi la tes chaussures non la couleur papa? Et ça la concordance bien. Yeah, les gens me la fête, il faut quand même qu'on s'appelle les cinquante. Bon nous allons quoi hein? Azala ka boyer. Faites ça fête. Bon toi c'est quand tu fais ça fête. Vous la fête ça pour les cinquante. Suspect. Suspect. Oui. Vous préparez quoi pour la Quoi ndenge ni to préparer papa? Vous c'est gentil tout ça. Kasi attends yumoko hein ça me c'est péladé bien sûr vous avez fait dans vous c'est pas vous avez fait dans qu'est-ce que tu sais pas bon les cambo c'est pas nango biso ko sepela nango te ya bonga yozo ko bala na sepela te ya solo solo ba wana OK ne donc yo moko mi fandi sina kiti ba ko so biso banana otikala nanga pe wana kosi ngana otikala te elombe pa otikala te papa to fandi biso na esengo aboye surprise nini e pa besengo kuna bakoloba nini mutu to fanda kina yao sokende ko bala esikoyo biso to kete ko sala nini
ngapi natikala ya solo soko de bala ngana tikala bongo nana okeni bongo biso ibale ka fete mo mabala bongo ko ba aventure basi ko okeni kana luketo ha libala bakeni batu bale ya ta ko ma famille kuna lelo ngapi na okeni isa mukolo esengo quand même tozana esengo biso nyonso papa bongo ndiko takana ndaka moto yeba to bibale oyo ko bala mwasi mwana makamande ngana wa oui entrez yozuka baba ta porte au te. Ah vas-y vite alors. Baki bandaka. Bino papa to kolia biso to kolia na fête. Te papa lelo pe hein. Papa luketu dudu. Ça va? Papa luketu biso to sana problème na biso awa. Tikela biso mobali. Tikela biso papa awa to sana makamba ko bala lelo. Koyela biso na makambo nono yaka na ngo pamba pamba te. Je ne serais pas de la partie hein. Comment toi aussi? Moi je t'attendais. Oui, mais j'étais prêt. C'est juste à 12h30 que un message m'est arrivé m'annonçant que... Non, non, tu as beau été où il y a un message, papa, moment nini, hein, position nini. Attends, yomo. Hein, moment nini où il y a un message. L'argent, on a fait ça qui est pour assommer le pain, l'avance que je lui ai donné là, pour assommer le pain, nous avons dit ça, Banda qui va démarcher, Banda Kala. Il vient de partir. Oh. Masia Nani siko zéro de nena nisusu. Elle s'est mariée avec un foutu type en Europe qui lave les chiens et tout ça. Ya Doudou. Nana kwa kiminga na so comprendre. Moi moi ça va bonjour. Wana yewana. Mundele avec tout ce que je fais mon cher, ma dépense ni na salite na mwana mwana. Parce que ça métier na été fallait suka ka ndengwa na. Ça va pas métier. Dis qu'est-ce que c'est? Maso Italio. Voilà. Olobi okendete. Tikala na cuisine. Ça va. Comme Suzuki et Kofi sont là-bas, moi je vais leur dire de l'arrêter. Même arrêter son type là. Donc la mine a Mbappé. Ba costume moya ngai nyosa congolais akena ngobusha. Oye pe lisusu ba costume akela ta kuna batapoto basala costume na bango pa. Oya oya kisasa bongi na bango kuna. Biso to kende kasi fete te to kolanda makamune tiler nini? Hein? Yeye kasi to kende biso le. Voilà, ça va. Omoni mama kama ngoya ngoyo kaka. Pour ça. Mama kama ngoya ngoyo kaka. Kolela tie suka na ngeza ezala ikaka. Falela ba mesana ki mingi hein. Ba mesana ki na mwasi yangu. Tamu sema na mwana bambongo zo dimine na ngifali ka position na yesika ke diembe na tata yo. Groupe Baobab Express. On me vole, on me prend des histoires. Kanga muteme seke yo moko lingaki yango. Papa siko kuna yo. On va l'arrêter. Na poto kuna mutasa kwati bakangele lisusu mona wapi. En tout cas, il y a du vraiment pas de comme ça. Parce que na biso te yo mutulu la respect de l'air. Yo mutulu ba l'air c'est l'équipe. Ah bon tu tika la point papa poni ngaso sala. C'est c'est que mbala mo ko to kene to tika la finalement to sala. To kende. To tika la nini. Na bando so pa usisi ba usula vele nyoso wana. Sisi na pa usila. Nazo tira ndio na basani kuna pona hivi ngoba pesi ba respecter kwa hiyo vitu. Ça va? Bonne fête. Bonjour. Bofanda, nabela mama. Bofanda. Papa mbote na bino. Chérie, papa va si bayaki. J'espère que você vai para um joanima. Bonjour. Maman là. Ah, maman chantez maman. Très bien. Voici ma commande. Bonjour. Hein? Massas. Tiens. Massas c'est quoi? C'est moi qui m'a belé malembo kwa ko bota pamba. Massas. C'est quoi ça Massas? Mais ma belé le baki na biso nini?
Baba ndeko. Oh mbade ya baki mbai na yako yati asama ndani Vile c'est quoi ça? makasi Nini wana? Nini wana? Chérie ndeyo. En fait, donc, en fait, Maman. peut-être pour... Yo na Bah ça s'explique un peu. Nini wana? C'est quoi ça? Finalement, on comprend le film moderne. Oui, ça qui t'est. Aya bisa nini? Bon, oui, Yo zana nini? C'est-à-dire que... Yo nani ngana zotuna? Na yendenge nini? Moi, c'est un mbali. Nani? Mama olobiti yo siri simo simo mbali. Papa, kasi beaucoup. Bon ngana lobanga nani? Yende boglo. Maman, Masasi. C'est pas Ça incroyable don ça. te papa, yo ça na don. Hein? Ya kubala ka basi ba mikolo boya solo. Olobi na ngai na yebisa yaya. Na tiki yo na ndako zobela. Yangana lobaki na ngake soki Papa, Masasi. Balande libala to. Oyo osala manini? Je ne comprends pas. C'est quoi ça, Masasi? Ozelaki mokolo fete ya yaya. Oya ko bebisa. Olo kinanga ba problème na yaya na ngai. Mais c'est quelle aventure Boussali wana Masasi? Yaya, ngam. Nazomona kuti ndenge na koloba te. Donc j'avais raison boya na binote. Na yebisa ki yo nini na ndako. Alobi na ngake na nzela na yebisa ki alobi azobela na tiki alobi kuti na umela te azobela. Donc hôpital ngolo baki na yo hôpital ndi awa. Masasi, je savais pas que tu étais en aventure. Ah, ndi baswana ka yo. Hein? C'est-à-dire que j'ai enfin... Tu joues quoi? C'est une aventure. Ce n'est pas croyable. Donc likambo bombelaki ngai yango yo. Hein? Si mabeto si sana makamba libala te. Mamba libala nani? Kasi soko wangana te ngai te boye na boye makambo ne zalo kuta ba nini? Sikoto esika moyo komela kandi awa. Je ne savais pas que ça va aventure boye ou ça na kanda ko yo. Hein? Donc dans cette maison n'est pas sérieux. Papa to sala nini yo? Papa nana ko Kasi Masasi osalo ba te? Hein? Papa pesa ka mbongo libala to kende te. Non, je pars, c'est fini. Ok, desiko to kasi yaya to sala nini? To yaki makambo libala to sala makambo. Mais to kenda musula libala. To sala kaka. Mungu to sala nini? Non, je regrette beaucoup. C'est fini là. J'ai oublié tout ça. J'ai oublié tout ça. Yaya papa to siri sa makambo. Laisse-moi poser un oignon, c'est terminé. Mais bali ya bango, je peux pas rester comme ça. Siko mso to sala nini? Masasi. na weza kina papa na bana. En tout cas, hein. Namoni oyo yo lukilinga na yana nga. Namoni loko na kulubana yote. Tikala. Tikala mala. Semeki ngana ke. Siko bozo ke bozo tika ngai boy. Ndombe. Esange ko to kena bisodi. To sabuni. Ndenge na moni il fallait que tu oublier papa na bino azwata mama nani. Boni ko boni. Bon, mon frère Masasi. Ya on bozo lo babino nyo Courage, so bozo chola ya nkamunya. Zambo tete. Bino ndeba la mikiro. Famille wa bino de boy. On est désordre. Mama ya to kinani papa na ya to kinani. Yo ya ko la aventure ko ba aventurier ba yeko sala ba aventure na ndako onde oyelinga ya mama lo linga obala yango. Ya batatara bala ba aventurier. Ba ya ko beka nga mubange ni. Alandiri. Bona ba robe balati to, bona ba jipo balati nde mutu bakomi ba jeune fille. Alandiri. Ezanda kwa bademo ya to kende. Mondo tuli. Omonyo. Ngo sangisa je omeka ndi baninga. Yo bengala kinga mwasi na yo osali complot na yo na mwasi na yo po boya kofinga nga. Ngande mpaka oya liboso na kati ya kisasa onde ngai. Nana champion. Hein? Elombe ça veut dire champion. Ye mwasi ndo wana tokesili nani? Tokesili nani? Aka benga nga mubange ni. Mama, ngamba bota ye. Concordance mama. Mama concordance. Concordance ya nini? Yo lati baro bwana ndo ngeza na concordance ku. Hein? Botulie. Ele wela kisaka kama mipende wana nde kisabike nguzaba mbange bakoko akala. Boni boyko. Tala simba zela landa mwasi no bokende. Na lingi baba kosala nga ba vantira papa malaka tanda. Yo pe zonge pa koko na ni komo no awa susti. Okofana susti pa na ngaya wake. Oyo kumbela nga batu na ndako yelinga batu akoya yake baza batu aserie. Ozoya na libota mobima ya ba aventurier na ba aventurier. Ba conséquence yo moko muto kutira wa après. Papa, makolo na ngani si eza na bibende te to ekoti mabanga te. Simba nzela landa mwasi na. Koya pe lisusu ate. Na boy pe. yokolukaluka kaka mbongo bisengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka nzela se moko
kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa pamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini